Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. So
Famille 16 août, oye! Papa Mfumwambanza, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Monzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela meso meto mamweni ngayika ya tata nzambi kansi thangu za onzo tupovilanga dio tata mwanda velela kayiza munkangala kakako tata nlwengisi tata nsonja nzila Sinjidi, ditwa sisula mu Yerusalemi, tuka muna 1921, tata Mfumwambanza kasiswa na telumbu kya unu, wena yeto kintwali mukatu kwa Yerusalemi. Kanoke neni tuko yekaka yonyele mpeko.
simbili saluki ande na kekete botu boka situlwaki yani inkengili a Yerusalemu ntungisi yemvyengisi a Yerusalemu mbangi yakimona meso moma vyokanga mukati kwa Yerusalemu tulombele kwa sedi to tutela mana beto bana takuvana kembote faki kubikeno moko ye mwana ye tata mwana bela sedito lendele koko fwana munsola kwa se ye mwana ye tata mwana belela tumweni tata nzabi mumeto meso kanda nzabi yalivo mayangi mena ye kambi nyabantu mubena ye fumu inzabi yeselele byamba Tata Simoni Kimbangu, mwanda velela nzambi, tuka, mokia kumie zole, mungonda ya vwa, mumvu, wafunda limosi nkamanane lunana yensamoria, wakulumuka, yewena yeto kitwali, na telu mbukia unu, Tata Simoni Kimbangu, vwendi mu Yerusalemi, kanokele nituko, yekakayoyele mpeko, kariyali inzambi nzambi ya nteki la kayenako nzambi na landa kunimali peka yenako eluvuva mulutu titomba munza yali kwa ni Tata Simoni Kimbangu ukutuvana loka wankakako tulombele kwa sedieto tutela mana metubana takuvana jambote faki ye mwana tata mwana belela munkumbwase ye mwana ye tata mwana belela
tuendele kutufuata. Kimbangisme na Kongo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre tokopesa mikro na bandeko na biso ya faki kasi eloko fale toyeba yango lobi kuyo tata Molimo Centre atomboli lokumu ya ba oyo biso tomonaka ke ondire bazali batu te nzoka nde bazali batu bandeko na biso bapiki me tobosani kuna na classe bayebisaki biso ke les premiers occupants to habitants ezalaki bapiki me tomonaka bango lokola biloko pa lelo oyo faki oyo tomoni batelemi tata Molimo Centre atomboli lokumu ya bandeko na biso bapiki me domukolo bakozonga kuna zamba wana ekozika. Kimbangisme oye! Topesi mikro na bandeko na biso ya faki. Oye! Faki oye! Faki oye! Papa Simoki Magangani oye! Papa Simoki Magangani oye! Papa Simoki Magangani oye! Kusimba Kumeka Yanikele. Merci nakombo tata Molimo Centre. Papa Simoki Magangani Nzambe Molimo Centre. Nini tokoki koloba oyo makambo si ya minene mokili kokamwa. Papa ezalaki pasi mais na maloba na yo lobi ke bosana effort bolonga bandeko wana bayeba musique début ezalaki pasi ndenge na français balobi ke le début a été toujours difficile. Papa Bitumba pasi malade na kati ya bandeko na biso ezalaki facilité kasi liloba tata Nzambe ekweyaka te. Nzambe akweyaka. Papa opesaki biso bandeko bapiki me magena sima mikolo balobi chef
bobenga so biso bapiki mete tozali baélève musicien. Alors topesi kombo tobengi kombo na ya pikime po ete mokili eyoka eyeba te eteke papa Simon Magangani azali ni nzambe molimo santu. Bandeko bayaki 50 personnes to 50 pikime. Na kati ya 50 pikime bazali 35 bana mibali, 15 ba mama basilisi. Papa likambo ya kokama ne tolobi ndenge topesaka théorie na faki papa ezalaka 6 mois ya théorie pardon tolandaka solfège après pratique. Mais tant que komona tant ya mokuse ba parti nyonso misatu tosangisaki yango na théorie solfège na pratique. Bayekoli yango au bout de 2 mois et 2 semaines. Papa, biso moko ezolekela biso po topesaka cours ya musique toyebisaka bamisie papa tokende mona ba une année misie po abimisa mpenza son eyoka na 2 ans po son eyoka na 2 ans plus ou moins bandi koyoka ke son wana ezoyokana gamme abeti eyokani. Mais bango papa na 2 mois et 2 semaines abiti banzembo basilisi bagam basilisi solfège bayekoli banzembo papa ezolekela biso soki ozomona ke papa maya miso ebimanga parce que émotion nanu tosalela yango te tomoni ke papa olakisi bonzambe na okatela biso papa batela biso songa biso lata biso na ndenge osali na bandeko na biso papa kotika biso te tozambokela masumu tosenga ntango nyonso bolimbisi po batela biso. Alors bandeko babandaki koyekola le 1er février 2025 mais ezalaki na baétape mpona nini ndenge otindaki bango bakende kofanda na Kinkewa papa kodéplace dirigeant akende kofanda na Kinkewa bacondition toza nango nano kuna na zamba eza ya pasi me tomipesaki ifo azonga koto oyo mpona kwa kodirige fete soki fete esili fo azonga kuna po ete yango ntango tokalikile nyonso nde ekosala 2 mois et 2 semaines basali misala ya makasi na Kinkewa. Na minute oyo batiki 4 hectares ya manioka eza kuna toutai kobimisa 2 hectares ya loso oyo eyaki awa na nkamba eliamaki na fete ya le 8 juillet ndenge papa Mfwamba asengaki tolesa Yerusalemi mosala wana nyonso bango basalaki yango batikali kosakle bakoko kuna manioko mpe batikali kosakle yango problème totika lonka kuna ya kokota na saison A ya ne oyo ndenge bango babimi vide tikali kuna papa bamipesaki nzoto na malimo eloko tokosenga papa limbisa bana na yo pamba te ebandeli ezaka tutu pasi ya mibale kozanga koyeba ezaka liwa ya ndambo oyo basalaki ya mabe limbisa bango papa lacha bango nguya basala mosala bamema kombo na yo papa Simon Magangani na mboka esika okokende bakamba bamona eteke bato bazalaki biloko pamba lelo bakomi bato tala ndenge babimi propre balati bateni tolati bango bachaussette baza wana bagai ezali bakolata yango na honneur papa komona bango ndenge bakoleka kuna esolo papa sunga biso tozongisi merci papa ndenge bobateli biso tozongisi merci na papa conseiller direct to ba papa conseiller direct na oyo basaleli biso kolesa bango kosokipe bango na makambo tele maladi na nyonso tozongisi mpe merci na papa révérend et tout Brice pamba te ni bate balati bateni boye ye moto asali yango tozongisi merci na bamama na Kinshasa bachaussette oyo baza na balati baza na bapolo nyonso euti Kinshasa na Mbanza Ngongo bamama bepouse na bepu bato basali mosala wana
tozongisi merci na bandeko nyonso tozali awa na ndenge tozosunga bango na mateyi eloko tokosenga nde mateyi bisika nyonso tokomona bango topesa bango mateyi totika bango na mosika te. Tozongisi mpe merci na bandeko ya poto ntango papa alobi naza na posa bainstrument yaki ezali awa epai na ye moko tata molimo santu tokoyeba ngonga oyo akopesa bango yango bensima euti na poto baninga ya poto bamipesaki mbeka mpona kosomba bensima ekozala au-delà de 50 nsima euti poto babombarde ezali batrompete ainsi de suite. Merci na bandeko ya poto yango wana papa tosukisi wana tokoyoka banzembo oyo babongisi okomba tata matata molimo santu. Papa dirigeant.
Bazana njembo ya suka bakubeta mekinto sisa likambo ya suka. Papa liboso lilisa biso tozomona bombardon eza mutu ya pamba. Ndenge tolobaki moteur nango eza ki choc na avion ndeke ndiki matadi na réparation nano yete. Soki yete ko compléter ngo et parce que na moteur papa. Na bazana ibisaki yo papa. Ya mibale papa bana na yo baye maboko pamba te. Baye ko sala alliance. Papa passer le fleur. Onde papa passer na bango ya kila bango ya ko pesa fleur papa ya alliance. Baena ba pigeon. Papa balobi tinda bango to tinda biso to sala musala ndenge zo tindela biso papa. Pamba te pigeon mwana mutinda mi. Sambo. Merci papa, ndenge ulubaka na 89 na 5 mois, tosengi papa opesa bana na souffle pe endurance. Na komba tata, moi tata molimo santo. Amen. Tosengi njemba soka poti bobibi. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Kusimba, kumeka, yandikele, onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Bandeko na biso ba musicien tofaki bokolimisa ngai tosengi maloba pa papa Simon Kimbangu Kiangani. Kasi ye alobi ete ye azali mokonzi afaki kapita muto tambulisaka bango nde yo zwa parole yango nde nazwi parole. Ye azali patron nga naza nanga kapita. Faki oye. Solo to sepeli na komona bandeko na biso ba pigme ndenge bayekola miziki awa etikali tâche moko bandeko na biso ba flûtiste foti na bango te bango pe bazalaki prêt poete baye kusa bandeko na biso ya ba pigme fleet kasi bango moko bandeko bamonaki ete mukumba makasi oyo baza nango kuna na mai ndombe esika bango bakofandaka bayekola nanu musique soit faki ekota nanu kuna ndenge elaka ya papa diangenda kuntima lobaki ete ba pigme esina bimisa bango na zamba pe litei apesaka papa mfumo longo papa diangenda kuntima ete bomi mona kateke bozali isolé bozali batu lokola biso nyonso yango elaka ipesa makana papa diangenda ete tina mikoloko ya bino pe bokobeta musique
elaka ekokani te ekokani te yango solo ndenge bazali awa na etinda ya tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge atindaka biso na developement ete na sengeli batribu nyonso batu nyonso bamataka na Yelusalemi mabondeli pe misala bango solo babandaki koya banda papa pasteur yambo omemaka bandeko ezalaki na tango nini mobuni tata Molimo Santo ngai ebandeli nanga mosala banda 2015 ide ezalaki teke na kokoma na nkamba ntango nayaki na Kinshasa mwa programe na ngai ya koteka mafuta ya nzoi nde ezalaki bitula nayoki kaka molimo na makanisi etini ngai na mata na Yelusalemi kaka nga moko nayebi mpe direktion ya Yelusalemi ezali te na ye na papa moko amemi ngai wana ti na centre d'accueil papa natuni nzela ya komata na Yelusalemi nakuti camion moko baza kobongisa pine bali bamata na nkamba natuni bango ozokende wapi balobi tozokende nkamba ngai mpe nazokende nkamba kanga moko balobi zela tobongisa nano pine ntango basili kobongisa pine nde tolongwaki na 14 na Kinshasa toyaki butu eyindelaki biso kaka na Kinshasa ambutia ezalaki makasi nde kaka na butu wana toleka Kinshasa wana toyaki butu ntongo eyi kotala na biso na ngungu koma na ngungu wana pine toboki lisusu tolali wana ntongo etalani tobandi lisusu kotambola toyaki tokomaki nkamba awa 16h ntango tokomi 16h batisi biso na premier poste ntango kami ekimi biso balobi botika nano awa bandeko bayaki bakomi koteya bango nanga mpe nazalaki basisi ntango wana esikarie wana ekangami sikoyo toza kolekela wana na matini esikarie wana kaka nga moko babina kokenda wapi ngai mpe awa nayebi na likomo moko te nde nayaki mpona komata na Yelusalemi fo kotelaka na escalier igeta wana ntango wana bato nyonso bazali kolekela na escalier ya kala wana Kimbangis moye oye kuna bandeko ezala Equateur Grand Bandundu soko omati escalier wana te wana oti Yelusalemi te yango Papa Molimo Santo aza kobongisa yango ye alobi sika ekomi nde ndenge ezalaka na Jerusalem ya kala mokonzi munene fo amati na baskalier te akoki kobima na mozole sikoyo ntango bali kobimisa bandeko ezalaki na mobu nini oye na bango premier tour. Merci papa na premier tour toyaki papa alobi kenda tangana no cours biblique ya liboso nde na sisi cours biblique na memi bandeko na ngai wana na 2017 papa bandala l'an 2017 wana 2017 ti sikoyo nde oyaka na yo kaka wala yebani nde mbala oyo nde bozalaki décide wete boyokola musique ingeta papa tosali 2 ans awa ingeta papa awa ndenge toyaki awa tosali wa awa ena papa ndenge otindaki te koba kekoki ya 2 ans papa bozokokisa 2 ans yango ndenge bosengaki pa ya tata Molimo Santo Kimbangis moye oye oyo liloba papa diangenda alobaka c'était na 1985 tobosani te kuna na nango epa ya bandeko na biso na Congo Brazza bamusicien fo bayeba lelo oyo bilaka oyo papa Mfumu Alongo ko badangenda kontima
alobaka na tina ya bandeko na biso ba pigme ke bango mpe bakobeta mpe musique ekokani te ekokani papa eyokani mokokisi ya bilaka nani ye yo tata molimo santu ta molimo mosantu ingeta papa ekokani te ekokani eske nzambe akokosaka nzate papa yango toza kolanda eke papa Simon Kimbangu Kiangani aza koloba ete mai batata batikelaki ye yango nde azali kolanda eza boye te ingeta papa nanga toyebi ete tozozonga na classe kasi oyo tashi monene mukumba monene oyo tata molimo santu apesi bino ndenge bino moko bosengelaki yango ete bokende kolamusa bandeko oyo bazali kuna faki oye mubekwa liboso oyo ezalaka na faki zala mondimi eza boye te bongo nzambe na biso donc totambola na bizaleli ya bandimi yango emonanaki ete lobi lokola bokobima lelo lobi vendredi esalamaki ete oyo baza nanu bapakano bakoma bandimi ndenge lobi toyambaki bango nyonso bamisusu bazalaki nanu balandi bamisusu bazalaki basekoki donc bazalaki nanu bandimi te esika bango bautaki baye kokomela nde bandimi awa mpe ndenge mpe papa bainstrument oyo papa abimisi ndenge bandeko na biso balobi apport ya bandeko na biso ya poto bazwi ndambo instrument ndenge mpe ye moko papa ye moko alukaki po ete ndambo emonana me papa alobi bokende nanu na oyo mosusu ntango ekoya ekolanda bino kasi bomema kombo ya tata Simon Kimbangu ke touti Yerusalemi kuna nzambe na biso papa Simon Kimbangu lelo eza kokangama na nani papa Simon Kimbangu Kiangani ye kaka nzambe molimo santu nkolo yango faki bapesi biso kinkewa banda kala papa mfumu wa ndongo papa diangenda kuntima aza kopesa responsabilité ya bacentre nyonso na bamusicien eza boye te boye nkolo donc kuna toyebi ete kuna bilanga misala mosusu ezali kasi bilanga ndenge toza bana classe tobosanaka te ngonga ya répétition lokola yenga to na bafete na biso bobosanaka te kobeta misiki toyokani ingeta biso bakapita tobanda kotala bino kaka ndenge bobandaki kosalela okomona bilulu nyonso bozali kozanga te bozali koya yango bozala makasi na mabondeli bozala pe makasi na musala ya tata molimo santu misala ya lingomba to ba centre oyo ezali agricole bobosana te bolakisa mpenza esika bozali kokende eke bouti na Yerusalemi ndenge boza wana ndenge babimisi bino ndenge toyambi bino elakisi ete tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani alatisi bino eloko oyo ya kolatisaka kotalaka soki mokonzi atoyo kapita ezalaka mpasi soki musala ebebi bakotalela na nani akapita papa kapita mokolo oyo mokonzi azali mokonzi ya musala ye musala na ye kotala eske musala ezotambola malamu esoki ezotambola mabe
Donc ngai nazananga kapita ndenge bazali bapapa Dona bapapa Brice ndenge bazali biso nyonso tozaka ndenge wana bakapita. Yo papa pasteur pe oza papa pasteur ozali pe kapita. Bana ndenge baza kokende na yebi ke oyoki passe mpona kokoma na niveau oyo ndenge olobeli yango commerce na yo esi ekufa. Ntango mosusu oza koya kosenga pai na biso papa natika mosala oyo te. Awa okangamaki deja na mosala kozonga nsima te. Kozonga nsima te. Oyo lite toza kopesa na bandeko na biso ya bapigme etalipeka biso nyonso faki ya monde entier. Tozala na botosi mingi na mbela ya tata Molimo Santo oyo ya koloba yango biso nyonso tokosalela eza boye te. Bongo papa nga na silisi na nga wana komba tata wana pe tata Molimo Santo. Merci papa Mbenza. Ngai nalingi namonaka grosse kesie wana namoni wana akota na kati nayoka ndenge ya kobeta grosse kesie. Voilà. Voilà. Papa dirigeant ya Mai Ndombe kota na kati opesa nzembo dayoka grosse kesie.
Ombe bongi. Kuna na zamba. Ça c'est bien. Papa Elebe. Kozali kozala mingi na papa Mfumalongo. Yebisa biso nano likambo. Tango papa kendaki kuna. Papa alobaki nini? Na komona nzambe tata mwana tata molio mon centre. Papa tata molio mon centre, merci pour la maloba. Ngana kamati histoire à partir du 12 octobre. Le 12 octobre 1992. Dans mon grand marabout Mansour Gaye a yaki kopé sa papa médaille à champion de la paix. Tozalaki na dîner. Bisognos Tozalaki. Grand marabout Mansour Gaye na papa na moko tata mokonja boule. Grand marabout a toli papa na dîner wana lobi papa na so amwa mingi ndenge yo zali kolia esika moko na biso. Olie papa Mfumalongo azongisa na grand marabout tozalaki na mesa na papa maître mbongo bato nyonso alobi na nga alobi papa Elebe na bi oui papa na mesa nga nakendaki epai na bapikme bakamataki bazalaki na mposa bayeba monene na ngai kasi bapikme bapesaki ngai biloko na bango ya kolia ngai na le yango ntango na le yango nakamati biloko ya ngai papa Gracia preparaki ngai na pesi yango na bapikme nde sika wana bapikme batelaki ngai motema oyoki ngai na biwi papa na yoki betena na mbesi oui alors tango wana na 1982 papa merci tango wana ngai na lobi me ndenge nini papa aza koloba makambo ya bapikme na ngai papa epesaki emotion mais naza comprendre te kozala témoin ezali likambo ya kosakana na yango te papa na 1992 touti na Genève tozongi ntango nzoto ya papa etikali totiki yango awa papa dialonga na kiangani mfuma mbanza atindi ngai nakei te kuna nango esika ya bapikme ntango nakomi nango ndako ya nzambe wana Choral C moto atongisaki yango 24 ou 30 jours esili na Braza papa. Alors bapikme bayabaki nga makasi balobi oyo akenaki na papa diangenda kuna na Genève ayeli biso basalaki un peu découragé na lendisi bango esili bapesi nga pe biloko na bango papa kuna nango nakamati na zongi papa likambo ekamusi nga makasi esali nga lomosolo kwa papa Panzo. C'est que depuis na kota na Lingoma, ça fait plus de 40 ans. Na zali nganga nzambe, na salaka ba sacrement nyons. Ba sacrement nyons surtout na salaka yango. Ezala mariage et tous les différents rites, sauf le rite de baptême. Na salaka yango te. Na ye ko sala yango kaka na kibokonzo ya yo na 2025 lobi. Nde mbala liboso kotia loboko nanga likolo ya pikbe. Et ça a une émotion. Lelo, au bimisi va pikbe papa. 33 ans après. Et kambo ya ba pikbe ndenge na ebeli yango pe na papa, c'est que soki maman oya koreki. Bango balobi bien. Kotanga bango su ba pikbe te ba musicien. Ba oui, ba élève. Élève boyete. Ba ça ba musicien. Voilà. Papa maman na biso ya koreki onga na sako lobezali très important parce que il est awa ming to comprendre que mais c'est un très grand événement historique et spirituel oui ça pour le cas awa papa pourquoi parce que ce qui maman Clément azalakawa mais banzembo yo koreki ayembaka en langue banzembo wana koreki ayembaka soko maman Clément azala mais ce n'était pas prévu. Mbe bakokaki kososola yango bandeko na biso tobenga bango bamusicien me na zoni yango bapikme na kati ya nzembo wana balelaka epai na yo nzambe balelaka epai na yo nzambe papa lelo nde oza kofuta nyongo wana ya milaka balelaka epai na yo nzambe balobi nzambe
biso tosalisaki bana na Israel libota na yo kolongwa na Ejipito kokotisa bango na mokili na elaka na Israël. Parce que ce qu'on dans l'histoire même Ézéchiel aza koloba bango les vaillants soldats pour bango bazalaka soki a petit flèche ezalaka empoisonné même nzoko akokufa. Donc bango babundelaki mpo bana na Israël bayokelaki bitomate bango bazalaki les grands chasseurs en Égypte bango nde bakadraki bana na Israël po bakoma na mokili na elaka. Na nzembo wana mpe bazali korapele na yo nzambe balobi biso tozalaki même David po akota na kati ya mokili na kibokonzi na ye biso tosalisaki roi David. Tosalaka baza korapele me kasi babunga biso bakipaka biso te. Yango wana mokolo mwa lelo papa nga j'ai des larmes aux yeux de voir que yo je kofuta nyongo na bango. Banyongo obimise banango na zamo betisi musique, c'est un grand événement historique. Pongai na botami nga na zali pe na koli na botami kuna na mai ndobe na os na yukime na territoire os. Omoni histoire elanda na kaka. Donc na koloba bandeko na ngai. Bango kuna bankundo bamonaka bango le kwa biloko pamba, c'est-à-dire awa événement ezali lokola libanga oyo ebwakamaka sekaboye obimisi yango ekomi ya talo ekozonga bango kuna nde miziki po baninga kuna baza na miziki te miziki oyo ya bango ntango eza kokende kuna bankundo c'est-à-dire babantu bango nyonso to bakaka na miziki oyo ya bapigme libanga na ebwakama ekomi libanga ya talo papa yo sali yango papa yango na nga nalobaka toujours ezali vous êtes le dernier espoir de l'homme noir yango na papa mpona kosukisa pourquoi date oyo ya le 16 août bandeko na nga batata bamama po tata mokonzi abole lelo na tongo apesisa badocument ya makasi bato bakanisaka te awa na nkamba bato na mayele bazali te ezali na babuku na baarchive ya kosakana te papa auti kopesa nga na tongo ya lelo babuku oyo ezali date oyo ya le 16 août ekomama par des savants américains et puis na académie française na ezali date ya kala po étoile ebimaki baobserver par Campbell bakomia na babuku papa utopesa ngai depuis le 7 août 1921 d'abord oyo ya le 1910 les 3 étoiles basavant bakomaki yango baréférence nyonso scientifique historique wana na journal le Cosmos papa apesi nga babuku wana bato badisi baétoile wana ndenge bapapa bayaki mais ntango ekomi na 1921 étoile moko ese détaché et l'astronaute va observer aux États-Unis, où il y a Campbell qui a observé à l'Akisi, à Bénissi, dans 5 pays, va observer et va commis dans la revue scientifique, il y a savant, le 7, le 8, le 9, le 10, et commis dans la date, il y a le 16 août, on a papa qui m'a bandi mosala basale remise reprise étoile wana ebongi bakomi peta tango encercler le 16 août 1921 et savons grand chercheur même israélien juif alobi ikolo akozonga na 2001 bakomi yango ezali na kati ya babuku na 2001 papa mfuma mbanza atiki biso na mbula nini na date nini le 16 août, exactement. Ndenge bakamati yango. Papa ezali pe na bandeko mosusu bauti France spécialement na ba document mosusu ba recherche mosusu makasi soko pesi nzela mardi tokozala na sujet ya koyeba ete nkolo Yesu ba savant ndenge ezalaka na mbala liboso na koya na ye balobaki ete étoile elakisaki nkolo aye yango wana mpe ba savant bakomi yango na boye ya mbala mibale. Tango ekomi na 2001 wana de nkolo Yesu se retiré atiki mosala mokuma pe mokili na kati na maboko ya tata molimo mo sang azali wapi yo
atikeli yo mokumba esika botala bato bazalaki na zamba obimisi bango bakomi na mboka babeti musique na date oyo ya le 16 août soko kamati komo papa Dialongana Kianga, c'est-à-dire 10 fois 8 lettres, ça fait 80 ans. De 1921, le 16 août, jusqu'à 2001, le 16 août, ça fait 80. Akamati mokoma nyonso atiki yango na tata molimo mosan. Maintenant na babuku basama nyonso so balobi tango ezali tango ya tata molimo mosan. Na komba tata mwana tata molimo mosan. Kasi olobi nyonso yango tozaki kozela toyebi ke eza mokolo banani to babetaka Jésus-Ki lindanda tokoyoka bino oyo fuma maza za kolinga mingi Jésus-Ki oye Jésus-Ki oye Bonne Merci papa. Banzembo yango papa bana osembo ngango ezalaki misato mais moko saneti mwa kobunga mais soki bino mo boni bo rappeler ngai na mutu na bakaye ezali mais na mutu moko sane kobunga. Bile oh ukile zamago sambile oh ukile zamago sambile oh ukile zamago sambile oh ukile semembe oh sambile oh ukile semembe oh sambile oh minaweza mo oh sambile oh ukile semembe sambile oh ukile samao oh sambile oh ukile semembe sambile oh ukile samao oh sambile yamibale wakubime kule mawe wakubime la isanda wakubime kule mawe sakale wakubime kule mawe wakubime la isanda wakubime kule mawe sakale umawe 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 benganewa umawe 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 benganewa oh jikere maumenako oh jikere maumenako wakubime kule mawe wakubime la isanda wakubime kule mawe sakale wakubime kule mawe wakubime la isanda wakubime kule mawe sakale ezalaki misato me moko esali echape ngai banani bazwaki yango biso moto ozwaki yango me moto azwa banzembo wana eza manzwangani lelo aza na ngambo mosusu ye moto azwaki yango après voyage na biso ya kinkewa nde azwaki banzembo wana. Merci beaucoup. Eza na langue election ndenge papa pasteur elebe alobi papa explication banaki kopesa ndenge ya lobeli wana donc soki akoki kosenga yango ata 10 fois boyembi bozongeli lisusu boyebi bozongeli lisusu ye nde azokoexplike eza kolela ya bandeko na biso bapikme mais ayaki koexplike biso te eza langue nini eza na makambo nini na kati kaka koloba kolela na bango apres histoire na bango ndenge nzembo wana ezaleli. Merci. Pesa papa wana yo. Papa ele tikamo. Papa lokola yo zongisi bapikme komisi bango na zambo komisi bango na bulelo na lokumu ya nkolo Yesu kumo na yo papa zongisa pe biso na esika ya yambo na nkombo na tata mwana tata moyo moto.
na komba tata mwana pe tata molimo santo na tondi bino nzambe na ngai makambo oyo ya pigme nazali très émotionné nazalaki mosika na kimi mbangu na marque na ngai mpona koma na esika mpona ya kosala témoignage likambo papa mbenza alobaka koda alobaka ya témoin etushaka mingi makambo ebele me moye te tozotalaka na miso mais papa na likambo etali bapigme d'abord papa mfike we boyebaka ye ntango nyonso bakomona ye bakolela sikoyo papa mfike we amemi sango wana epai papa dangenda ntango ayoki likambo wana esali epasi aloba po totongela bato wana baza ebele papa mokolo oyo tokende na gamboma na ntango akala wana ezalaki pasi nzela kaka ya mabele ntango amoni communauté wana alobi tokozonga awa sikoyo ntango ekoki bapesi mokumba na korali se atonga ndako ya nzambe mpona à l'occasion ya conférence ya seta ezalaka na Brazzaville ça va être tenu kuna na plateau de 15 ans donc eloko nini nakopesa fo ezalaka ndako ya nzambe wana na kolakisa lembo alobi na korali se bino kaka bokotonga ndako wana vraiment bientôt la conférence ya seta ekozala bosala noki botonga ndako wana effectivement pasi bamonaki korali se ezala sable ezala mai ezala biloko nyonso utaki na Brazzaville parce que secteur wana mai pona kozwa mai pona eza pasi sable pe pona kozwa ngode eza pasi donc basalaki tout en 24 jours ndako nzambe wana esilaki toka kotala ngo toye kopesa confirmation ya papa ndako esili sika boyi ntango conférence esili ya seta amemi délégation nyonso ya seta kuna na ngo ntango tokomi kuna même papa azalaki mosoni mokolo oyo papa na passage na biso na gaboma oyo bapesaka ye biblia mpo bamonaki oyo balobi ye azali nzambe sikoyo bango balobi azali nzambe azali mpenza nzambe azali nzambe ko bon biso avant ka eleka na gamboma prochainement il faut aleka awa epa na biso na gamboma na ngo ntango aleki wana ni mokolo oyo batiaka makasa ya vert tapis vert parce que epa na biso awa tobandaki na tapis rouge mais le 15 septembre on a yaka 2000 je pense au 15 va changer de tapis vert ntango namonaki lembo wana alobi oyo makambo échanger donc bango nde batiaka makasa papa atamboli na likolo ya makasa kino kokoma esika oyo tobongisaki mwa mpo alobela bango maloba mais balobi papa il faut kaka otikala kolia avant okende alors bango balobi soki solo azali nzambe biso tokopesa bilia na biso soki ali yango azali nzambe mais soki apoyi yango bakokani na babantu bao baningi biso te bazwaka biso lokola baesclave ntango wana ekokaki babongisi bilia papa aye abandeli na bilia wana esengo donc etondaki na bango balobi azali nzambe ali biso banso tokolanda ye papa ango wareni mokonzi na bango ayi kopesa maloba alobi papa tosepeli lokola osali elembo oyo biso tokolanda na bandeko na ngai na ngai moko tokolanda kaka yo donc bref batongi ndako nzambe wana toke kuna pe na kati ya cérémonie wana nyesika pe batuna kama mutuna moko papa dengena biloko ozosala bazali ba journaliste congolais biloko nyonso ozosala vraiment 24 jours ndako nzambe boy c'est impossible comment avez-vous fait allez bien ezali biso toyebi Christ biso na ngomba na biso toyebi Christ po oyo azana 10000 ayikotia oyo azana 1000 francs ayikotia oyo azana 500 francs ayikotia totongi ndako nzambe oyo mais sikoyo après vous soki bino bokufi nana koyingela botuna wana bade koya tango nyonso yalobi Dieu pourvoira nzambe na vie de nzambe ezali te nzambe ye moko akobongisa mais sikoyo koyebisa biso te ndenge tozali boye aza mosika te nzambe ye moko ayebi tango nini kosalela donc tango tomonaka makambo nyonso oyo on fait référence na makambo wana alors eloko moko papa
na makambo nga na lobby na émotion eza na ngai kuna communauté eza makasi ngai moko na salaka reportage na kendeka na Ayamampuru mboka na bango penza na kati ya Zamba na kenda ko sala reportage kuna tango na komi kuna na kati na Zamba nzela ezali te mitongo to comme tozalaki na papa ango yeka mutazo na kedi so banzela kati ya Zamba penza to komi kuna na Ayamampuru balesi biso bilia oya bango tolani na bandako na bango makolo libanda mutu na kati yukambote leseka kana la pongi nyoso wana ka pona sala mosala papa to site tina baba elemana na ratelike na tango wana papa oya utu ko kutika biso okay mais to sala reportage wana kuna papa communauté za makasi suki nazoko senga kaka papa likambo yo ngana moi je ne rêvais pas qu'un jour je pouvais voir les pique-niques bapete musique vraiment pona ngana vale kati na bango na kena kati na bango na vandi kuna na moni ndenge bango bazo vivre ko bangi za bango ya somo pona nini babantu balingi bango te isama na vraiment là c'est fini mais kuna na ngo ko bossa na te papa bossa santé. Merci Nayoki. Et là que tout la namatano banani ya ba papa. Soki tozali ko la namatano batata tokolonga be tokolonga te. Tokolonga. La ba oya ango. Tango toke ko fongola kunzulu bato liboso bayaki kuna ne bango. Bavandi kuna basali nde tango classe zongi bazongi na ba classe tokotika bango te oyo toyoki na otolobi mpona bango biso tosepeli sikawa babima tozala makambo so toyokani parfois botikali na likambo. Merci papa na komba tata msanto ya liboso to komba tata mwana pe tata molimo santo ya suka papa passé ya liboso papa dirige Pambuta papa zwaki toto poni papa pasteur azala mutambusi ya bana na papa wana papa dirigeant technique wana ya libale nde papa Mbuta a formé bango pote baba na koyelisa wana papa toseli opesa bango makasi. Tosili na komba tata Molimo Santo. Amen. Alors vous pouvez s'en douler, bon vivre bien au moko.
Mokwambia vyanza sijadilwa mutukuni maku Saya kwakwe Wala zitatubatela mene bana kweu Bana bamiketi beno ya kwila Bana bamiketi beno ya kula Mwaza yange ndombe kiruvula Oto andombe akwe ikatuka Mokela pasi weti mwese swamuka Aliko makanda makaka makolanga Mwani krema sukwe Kanda ndombe unu visini Ila wasalamani makeye wandeti Yadilo wakitino Omakanda omata Kwa siluzani ngelome pasi babaka Luvuma muyesema yezi Mala za isu zindombe na dede Kaniwete zulu ikulumuka Isalu tungu la tembe Lwandiye mzamitimu Katutuma tumarisi Kingi bazezele Mumilu yeboba Yata Sepa mitu
tetete kusoto kali muvivu kubyata. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.
Mwaza yange ndombe kiruvula Otu andombe akwe ikatuka Mokela pasi weti mwese swamuka Aliko makana makaka makolanga Mwani pema sumwe Kanda ndombe unu visini Ila wasalama ni makeye wandetu Yadilo wakitino Umakata momata
Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka ye kaka Yandi kaka Yandi na kombo ya Nzambe Tata Nzambe mwana pe Nzambe Tata Molimo Santo tokende susu gauche droite te papa ozali Nzambe ya miracle
tolo nzambe obombi biso mbu mobimba tolongwaki na 2024 2025 le 16 août toye lisusu mokolo ya elonga ya tata mfuma mbanza papa dialunga na kiangani kolo yesu na koya na ye ya mibale le 16 août 2001 ezalaki mokolo oyo toyokaki pasi mingi ezalaki mpe mokolo malili lelo tie moi po ekomi mpona lelo biso mokolo esengo papa oye toza ya kofukama papa totie bilongo na biso na se kosenga bolimbisi parce que tozangaka masumu te partout tokokendaka tokoza na ndenge toza kopema makanisi ya mabe etamboli ya mabe nyonso tosalaka elongo bani te na miso yo papa tosengi oyokela biso mawa limbisa biso nde toye lelo koyembela yo oyo ozali nzambe na biso kokumisa yo tata Simoki Mbango Kiangani kosanjola yo kosala mosala na Yerusalemi awa na kati ya nkamba Yerusalemi nkamba ezalaka se moko nkamba ezalaka se moko kaka nkamba yango oyo nkamba oyo ya tata Simoki Mbango nkamba oyo ya mama Mwelo nkamba ya papa Kisolokele nkamba ya papa ya Lungana nkamba ya papa ya Ngenda Kuntima nkamba ya papa Simoki Mbango Kiangani bongolo meso nde biso batu baye ya yo tomati papa ya solo nombro esengaki tozala yango te toye lelo pona nini ba difficulté ya ndenge nyonso ezingi biso na banzoto na pe milimo na biso ba maladie ya ndenge nyonso na ba famille ba problème toza nango tokotanga nyonso tipo yo ozali nzambe liboso biso kosenga oyebi mais lokola ezali te liboso ya tata nzambe basengaka kaka nde yango toza kosenga papa okanisela bana na yo toye awa toye na pasi mingi baye te mais biso tomonani awa toye la kaboye te toye na pasi e oyo ezalaka na biso te oyo bazangi yango oyo bazana yango soki komi na suko akende ko renouveler bazui nono oyo esilaki pe bapesi ya sika te po ozanga document sans papier moya kosala mosala eza te biso souci ya Yerusalemi ndenge yo za koloba na biso tozala na ndenge wana malgré pasi papa opesi ko suku tu message na nzembo bandeko tokene bala moko to ganeta na yebi ete bozali na pasi toki na nzembo wana bojali na pasi kaka na pasi bosala misala na pesi bino ebana botika koimaima yebi bojali na pasi kaka na pasi bosala misala na pesi bino ebana botika koimaima bosala misala kotonga Yerusalemi bokozwa mapamboli yokite bapaya bakobodola ngai moko nayebi mpona nini najali kotinda bino bosala misala kotonga Yerusalemi bokozwa mapamboli yokite bapaya bakobodola Koima
Yerusalem. Ce qui te tongue na biso Yerusalem te, passe na biso ko silate. Papa, tata ya bolingo bombeli biso yango te, oza ko transmettre yango epa na biso. Oza ko pesa yango biso. Biso pe ata bipengole na biso ata mabe na biso papa, to lingi ko landa yo. Tozali se ko sima na yo ata mopepe ya ndenge nini. Nde biso pe bana na yo. Surtout la famille de 16 août. Bandoyi, Jejeki, Bankenge, Gaki, Mwanganesa, Interieska, Paroisse à Lyon, Symphonie, na Bana Ngilima, Chorale Ngilima. Biso nyonso papa, tozali na sima na yo. Tolobi tinda biso. Oh, nyonso yo koloba tokosala. Toyebi pe ke tokosala ngo parce que yo nzambe opesaka mosala pamba te, soko bongisi makoki te. Yango na biso toyebe pai na yo. Tolali kaka na ngambo na yo papa. Mopepe nyonso koyo kosala yo nde okobatela biso. Ya solo na kati na biso bandeko ya Jejeki na tina ya kotosa. Na tina ya kolanda malako na yo papa, bazali na likabo bazali ko présenter lelo pona kozwa ngonga molai te. Président introduire pour la tina likambo wana. Merci. Na komo na tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa malobe ezali penza mingi te. Mbula yoto leka na 2024 tozalaki awa na le 16 août. Lelo tokokisi mbula mobimba lelo le 16 août 2025. Papa olobaki na biso likambo. Likambo wana esalaki biso pasi. Likambo ngo nini? Olobaki na biso Jejeki bobombami. Papa, biso tokoki kobombama yo te. Ata muke te. Papa, biso tozali sima na yo. Tozali sima na yo. Tozalaka sima na yo. Tozali sima na yo. Pe tokozalaka ka sima na yo. Jeja! Boyebe boyete. Ah, papa. Biso tokoko bomba mayote. Jamais. Butu moi. Toza sima na yo papa. Yangwana likamuna biso liboso. Yami bale. Papa mfuma mbanza tangu atikaki biso atikaki likambo. Nkulu undia fuafua kansika dia ambudaniko. Likambongo yangoyo. Botonga Yerusalem. Nkamba Yerusalem. Soki botongi na bino nkamba te, pasi na bino ekosila te. Pona yango mwana ya Jejeki partout ozali. Papa, Jejeki ezali moko. Oyo moni awa Jejeki nde yango oyo. Oya yo papa Simo Kimbangu kiangali. Oya tikali kuna na oya za soki wapi wane za Jejeki te. Jeja! Jejeki yango oyo papa. Tolobi te. Tozongeli place nos tozali. Na kati ya Lingomba. Tozana ba commune, tozana ba paroisse, tozana ba section, tozana ba cellule. Lingomba oyo nyonso atindaka biso tosalaka. Na Nkamba toyaka. Tokanisi tolobi te. Papa Mfambanza atikilaki biso likambo. Totonga Yerusalem. Yangwana bana ya Jejeki. Ya mokili mobimba papa. Tokanisi tosombi mutuka. Mutuka ya ba chinois. Sinotiki yangwana etelemi wana mayo jaune. Jeja! Tolobi eloko oyo biso tosombi mutuka oyo. Po ekende kosala musala na Nkamba. Tokende kopesa ngo epa ya papa Simo Kimbangu kiangani nzambe kati na bato. Oyo tangu papa azali kotinda ngo ekende kozwa mabanga, ekende kozwa zelo, ekende kozwa mabaya, ekende kozwa simana lukala na semki kuna, ekende kukumba bibene na Kishasa.
eza koyebana ke papa zo koyeba ke azotinda bana ya jejeki oye te papa nkamba tokotonga ngo na maladi te na pasi pete po yo papa Simon Kimbangu Kiangani ozali yo ozali nzambe ozana nyonso ozali mvwama te papa kanisila biso tozala liloko moko kaka moko mibale te misato te moko tokosenga papa limbisa biso jejeki pesa biso mwa nzembo wana noki mbangu Yokela biso mawa tata Tala minyoko pasi eleki Nikakata nope kozanga eumeli Imapese mouta kala emonanite Tala pasi eumelaka Pasi bise mota momoke Nakakalela biso likamboyo Kosi ya banana yo ya basi Komolela biso kototonga Yerusalemi Kobela kemika katano ya motindo na motindo Eleki mingi kasi tozangi bozwi Yozambe na biso Kozangi eloko te Kokatela biso likambo yo Yozambe na biso Kozangi eloko te Kokatela biso likambo yo Yokela biso mama tata Tala minyoko pasi eleki Nikakata nope kozanga eumeli Inapese mouta kala emonanite Tala pasi eumelaka Pasi bise mota momoke Nakakalela biso likamboyo Osu ya banana yo ya pasi Komolela biso kototonga Yerusalemi Kobela kemika katano ya motindo na motindo Eleki mingi kasi nozangi bozwi Nozambe na biso Ozangi eloko te Kokatela biso likambo yo Nozambe na biso Ozangi eloko te Kokatela biso likambo yo Tola de aka, na ya moto pasuma mabota
loba na biso ya suka yangoyo mukikongo bauvo jejeki lusaku munuka lombele papa jejeki lusaku munuka lombele jejeki lusaku munuka lombele jeja papa nalingala tolobi boye jejeki asengi lipamboli epai na yo papa Simoki Mbangu kiangani nzambe kati na bato jejeki asengi lipamboli epai ya papa Simoki Mbangu kiangani yasuka jejeki asengi lipamboli epai ya papa Simoki Mbangu kiangani. Tosilisi boye na komo na tata mwana pe tata molimo santu amen. Papa bana na yo oyo ba yeli boswawo ba misusu bazali awa te tosalaki commission po tosomba mayo jaune wana omoni wana bandeko mosusu baza na poto ba misusu na Angola bazwi ba moyen kokoma awa te ba misusu baza na Brazzaville oyebi makambo eza na ngambu ya Congo Brazzaville bakomi nanu te ba oyo tozali awa bangoyo bano basali manda isali nyonso tu ekati city na frontiere ya Noki etikali kozwana malala oye tokolia be tokolia te asi tolia ki kutu deja papa bana ya commission yangoyo basali nyonso po mutuka oyo emonana mwana na oyo ya munene ozomona awa yende president ya commission poto somba mutuka wana na bokotsa mutuka ekota Jejeki
Bonjour la famille, bienvenue sur ma... Papa, emutuka, maya jaune, bongela meso. Papa, biso to silisi na biso. To sengi liloba epanayo. Moye! Tata mwanda velela, tangu yifweni, wabaka fulu watu sikidikisa. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye.
likambo oyo eza ya ba Jejeki. Jejeki oye. Jejeki oye. Jejeki oye. Eunwe. Embazie. Bilombia kulwe. Eyangalala. Esengo bien, esengo te. Qui est ce voca, qui est ce kui? Tsai voca, tsai kui. Tous les nogotos se va. Voilà, koseka ya commandement. Merci. Papa Mfuma Mbanza alobaki yango. Aboko tikala otonga Yerusalem. Azalaki kotindanga partout. Lubumbashi na kendaki. Tindi ngai esika moko ya suka. Mambulu. Ezi mboka eza na frontière. RDC na Angola. Ale ya pamba comme ba musicien en Banzangungu. Pour arrière longaki na place. Papa lobi fumalongo tala kamno telemisa yango. Donc alobaki na papa fumalongo. Kamne telemaki accident salamaki te. Tokomi kuna na Mambulu. Ndaki ko fongola ndako nzambe kuna. Na retour tango tokomi na Wilungongo. Papa robi kolala te tout droit yaka. Soki pe na komi na Mbanzangu kolala te directement Kamba. Wana zaki kotinda papa Mbenza. Ye moko pe ya koloba. Te toye kokoma na Nkamba alobi na nga likambo. Satana ayaki kosenga pe na papa Mfuma Longo. Apesa ye tangwa asala rene ya suka. Ngana tuni papa ondimi ya lobi na ndimi te. Na sepelaki ndenge alobaki ke na ndimi te. Lelo oyo tozomona makambo oyo na ya papa Mfuma Longo na ya papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Longo alobaki ke tango ekoki toka bwana. Eza moye te oyo alataka chaussette mibale. Bleu na noir. Ezaki boye to compare nyonso mibale. Na ya papa Mfuma Mbanza na papa Mfuma Longo toujours pona Satana. Tolanda Satana. Ya lobi pona kobonga totonga nini Yerusalem. Totali na 21. Baseka ki tata Simon Kimbangu yo mbongo te. Okotonga lingomba ndenge nini. Ya lobaki nini mbongo na ye nini? Bato yango banani? Est-ce que Jésus peut y na kati? Non, épreuve yango ya. Soki tobaki tosengi mususu, okobakisa. Bene penza wana Nkamba
zelo mabanga mabaya biloko nyonso bene mutasala musala wana bongo bie bongo te oyo eza ya sika makambo ya bapapa ezali komonana oyo bakolanda yo ya yo wana soki balandi yo te ya yo te biso tolingi totonga nkamba bongo be bongo te jejeki topesi merci na maso bosaleli biso motema na ngai kiti sikoyo dirigeant mpe aza kotala bazali be bazali te toyebi te oyo koyela biso le 3 octobre jeteki mpe azali kotala bango bato ya suka tomoni koreki tomoni jejeki tozozela oyo baza koya na bagaki tozali kotala bazali be bazali te eske nkambo ekotongama be ekotongama te tokosala be tokosala te topesa su ntango na satana tolandi banzembo bosengi tolandi maloba bosengi yango tolobi ke papa atikelanga charge ya kotonga yerusalemi oyo nyonso komipesa en tout cas toza d'accord na bango toyokani mpo mokili mobimba koya wapi kaka oyo tozomona memorial oyo toza kosala eza na likambo monene bato ntango bakoya bakotala makambo ekosalami na nkamba biso tolingi mingi bato oyo baza komipesa ndenge baza kotinda biloko nyonso ya misala kosalela misala biso tosepele na mingi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Papa Mfuma Mbanza
kombo ya tata mwana pe tata molimo santu papa apesi nga nzela ya koloba likambo oyo ya mambulu ndenge papa mfumu wa Mbanza aza kotinda papa mfumu wa Longo papa diangenda kuntima ke asimba mutuka wana elingaki kosala accident elaki na mambulu. Alors likambo yango soki kosalama ndenge wana na ndenge nini ndenge papa abandeli yango papa abandaki kotinda ye sika likambo ezalaki wana mituna ebandaki koya ebele na ndenge nini eke papa mfumu wa Mbanza atikali ye moko do papa dialunga na atikali ye moko wana papa kisolokele papa diangenda kuntima si batiki biso yango mituna ebandaki koya ebele soki papa mfumu wa Mbanza atiki biso papa dialunga na atiki biso nani akoyingela ye likambo wana ibami malamu kutu tango papa mfumu wa Mbanza ke kofanda 11 mois na Kinshasa na tina na nzoto lingomba ekanisa kete papa mfumu wa Mbanza totade dialungana azali kotika biso bambuta pe mususu basalisaki cercueil wana papa mfumu wa Mbanza mingi toyebi likambo yango potango tozalaka na centre d'accueil na 1997 wana bitumba bandaki kobima wana likambo wana na bambuta pe o bazalaka liboso na tango wana ezala Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa bafandaka bamiponelaka bango moko soki papa mfumu wa Mbanza tiki biso oyo nde fulani akoyingela batungisaka papa mfumu wa Mbanza akoma bakambo wana na mukanda eke soki ya kufi nani mutakoyingela ye basalisaka stati mususu ofo basilishe na papa mfumu wa Mbanza kaka mbuta moko mtalobaka ite papa likamwana baza kobongisa eza ya mabe tikino papa mfumu wa Mbanza ikoloba eke mbuta wana batuni siko papa mfumu wa Mbanza lobiete na yebiete mwana akoyingela ngai kasi mwana wana azananu Leopard mapata nanu ebimite mwana Leopard soki azananu mwana mapata ebimaka te réponse ya papa mfumu wa Mbanza nde yaki komona nete mwana moko ya biso nyonso akoyingela nde likambo wana papa ezalaka ndenge wana po na 89 ndenge papa mfumu wa Mbanza nzoto ekomaki kolemba bapapa bango nyonso misato batunaka mwana nini fo azala pembeni ya papa wana kosungaka ye na makambo oyo kobongisa nzoto me papa mfumu wa Mbanza bapapa baponaka nde ngai Mbenza ozala na papa mfumu wa Mbanza tango baponi ngai papa mfumu wa Mbanza na tour na alobi te yo oza mwana na ngai obongisaka nga chemise c'est bon obongisaka nga pantalon c'est bon mais tango nani ekoki te nde asengaka na bapapa bapona mwana mususu mutu mususu pardon. Alors bapapa batindaka ngai naluka parmi bana oyo bazalaka nanga naluka mutu moko nde nayaki kopona papa Kayombo na etinda ya bapapa
yende abandaki kovivre makambo nyonso ya Tata Yombo mpona etinda ye bapapa batindaka ngai na luka mwana oyo ya botosi nde toponaka Papa Kayombo bolimisa ngai wana mongongo. Alors na mokolo wana Papa Kayombo ndi mutazalaka na Papa Mfuma Mbanza à 2h du matin na mbeto Papa Mfuma Mbanza azoloba na Papa Mfuma Longo, Papa Dengene, Papa Joseph simba mutuka wana ah. Papa Kayombo alamuki, papa makambo nini uzoloba te esika Papa Simoki Mbangu kianganya kei satana ke kolanda ye pwete asala oya ye azosenga na Papa Joseph apese lisusu ngonga bokolimisa ngai. Alors Papa Mfuma Mbanza alobi na Papa Kayombo tongo soke etani benga mbenza aya tongo etani sima libonde la tongo. Papa Kayombo ayebisi ngai eyokiti satana tasampila isaba po kuna na ndako na ifsaki papa limsanga ndenge voix ezabwe bi tokende kaka po makambo eza très nécessaire nde papa yebisi ngai yebisa Papa Simon siko zwi na foni alala te akoma likambo ezali awo na tango wana foni ezalika na kuilungongo pe bisika mosusu papa tango akomi na kuilungo Papa Simon tango akomi na kuilungongo na yebisi ke papa alobi kolala te ata na mbanzangu kolala te kota na nkamba. Moi et mon chez eux la journée le 16 août. Alors Papa Simon tanga komi na kuilungongo na yipona yipsaka bato afoni na kuilungongo papa soka komi kaka bolekisa ngai tango pe akomika na kuilungongo na ndenge babongisaki papa alala na kuilungongo bandimi bamona ye mbala moko tango na yibisi papa lubika na kolala sute papa bengi ngai aye na mbanza ngungu idem papa lala to bongisi biloko tout droit nkamba nde tango akomi aho na nkamba ye moko ndenga lobeli yango basololi na papa yebisi yeke Satan ayaki kosenga lisusu ete arenye bapesa ye mwangonga na kati na lingomba wete asala makambo oyo ye alingi. Donc na biso ba jeune to continuer na biso biyenga oyo bango balingi te. Alors yango Papa Simon atunaka ye papa siko yo olobi na ye nini abe na pesi lisusu tango te na pesi tango te témoin ye moko Tata Kayombo kozala témoin eza pasi so likambo kokisi yango te na tango wana Tata Kayombo aza kobenga Papa Simon ndoi ayebisike ndoi makambo minene oyo ezali komonana emonani kaka yeke ebonga ya Papa Mfuma Mbanza ezali nde yayo na mokolo wana yango papa ndenga auti kotuna ngai sima
na mwa mikolo wana asiko nde papa mfuma mbanza abandi koyebisa ngai ke mbenza siko malembe ngonga ekoki po ete obanda kosimba kangai nde tobandaki kosala na bapapa nzinga na bapapa kayombo. Kasi papa mfuma mbanza aza korapele ngai ke yebaka eteke mokolo oyo ngadi alungana na kotika nzoto oyo yo kozanga te. Ekomaki na nga équation ndenge nini na koyebela. Yango na le 16 août, avant le 16 août, papa mfuma mbanza ayebisi ngai eske tulikambo tokangaka tangu nasalaka accident tangu nasalaka accident na 1985. Obosani yango papa na bosani te. Ndenge nini toyebisaka yo nga ndenge bokokendele bokotikela mokili oyo. Et puis na suka de papa mfuma mbanza tango kozala te ngai nakobimisa papa Simon Kimbangu Kiangani. Mibale bakolanda ye. Kolinga te eke bino nyonso bozala bakonzi. Mibale bakolanda ye na nsima. Osoki tochekaka makambo nyonso na ye moko wana Trinité shema nango ebebi. Nini ebebi? Trinité. Donc Nzambe tata mwana pe molimo mosanto. Pe likambo wana papa kulutu ye moko ayibisaka ngai. Tango wana soki ekoki, soki papa mfuma mbanza azobongisa makambo na ye wana yo kohésite te. Po apesaka instruction na papa mfuma mbanza. Na 1990 wana apesi instruction na papa mfuma mbanza. Eke ndenge toyokanaka chemin na biso wana. Pardon, schéma. Ndenge toyokanaka salela kaka ndenge wana. Yango bokolimisa ngai oyo mukanda na kobimisa na kotanga kaka paragraphe wana oyo papa Kisolokele atikaki kokomela papa mfuma mbanza. Contenu ya lettre donc eza na makambo nyonso oyo lelo toza komona bitumba oyo ekoti na kati ya famille sainte. Papa Kisolokele akomaka nyonso. Mais extrait oyo na koloba na kobimisa ezali eke atikalaki koloba oyo ke papa mfuma mbanza yo nde makambo nyonso ya lingomba ndenge kozala eza ya famille yo nde otikala kosikilisa. Yango nasengi papa secrétaire die ya Kanoki fozala témoin na makambo nyonso. Presque l'objet psidaka mambuko. Merci papa pour na maloba. Lettre oyo etangamaki na ekomamaki disons na papa Kisolokele na Bruxelles un certain 23 janvier 1990. Tanga ke extrait. Kaka na extrait oyo papa sengi. Yote ko panza makambo nyonso kaka extrait wana. Ingeta ba. O makambo mususu ezala mukolo nango mususu ezali. OK papa. Donc eza na paragraphe ya suka. Papa komaki boye. Travailler tranquillement pour le développement de notre église. Saluer toutes les mamans et tous les papas de la famille qui sont en Kamba. Bonjour Ambenza. Bonjour wana yango etulubaki makambo nyonso. Donc na likolo ya mukanda esika wana nde makambo nyonso atikalaki kokangela. Parce que na mutu ya mukanda alobi que je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Zonga na. Merci papa. Oyo debia mukanda wana
soki ebimi awa donc yango ekokata makambo nyonso oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Le 25 mars en 1992 ndenge papa Kuluta atikaka biso na le 17 mars. Après enterrement, papa Yangenda na papa Dialunga na bakotaka mozole. Etango basali remise et reprise. Tango basilisi babengisi biso nyonso bana. Tango babengisi papa Yangenda abengisi biso nyonso bana. Papa Mfuma Mbanza ona kitile na ndako. Abengisi biso place Mbuta Komlaka. Ayebisi biso ndenge nini tokozalela biso bana. Aobi botala nga lisusu te. Manso na papa Dialunga. Manso na papa Dialunga. Ezala ya Lingomba, ezala ya famille nyonso na papa Dialunga. Soki nasuka papa Mfuma Ndongo papa Dangenda ekolobete mbenza yo zala pene na papa Mfuma Mbanza. Kotala susu makambo na yo mingi nyonso te, me misala na yo o regroupe yango otinda nyonso na nkambo. Koza musika te na papa Mfuma Mbanza. Me code ezalaki wana. Code ezalaki wana. Code wana pwana nini tango papa Dialunga na akokufa yongo na mokolo na lelo. Ndenge nini batikili Lingomba ekokaki kotambola. Yango na le 14 août wana na l'an 2001 ndenge azwaka papa Arma. Azwi papa Arma bakotine mozole. Alobi soki bobebisi makambo oyo nga naza kosala mpasi ekoyela bino bana. Soki botosi te bino bana bokozala na mpasi. Otala message ya papa Diangenda oto bimisaki mardi. Oto bimisaki mardi. De tango dans le 16 wana août na 4h du matin ndenge manso atikaki kobongisa. Tango aza ko rappeler ngai papa Nzinga azalaki témoin. Papa Nzinga maloba o atikaki koloba ezali. Na ndenge tokendaka na tokomi na Kiemba atiki biso. Mais avant nokende toyokanaki na papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa soki likambo yango esalemi na kokoma soki nakomi kaka na Kinshasa na koyebisa yo na kote na koloba kaka likambo yango ekokani. Kokoma tokomaka na Kinshasa bato bayibaka teke papa Mbanza atiki biso. Tikino to yoka na bandeko ezala kampasi. Papa zako azalaki na Kinshasa, bandeko nyonso tozalaka na Kinshasa. Papa Armand ndenge papa Mfuma Mbanza pesaka ye rendez-vous que jeudi na 10h ne tokokuta. Metango yoka kike papa za nzela asepelaki. Metango yoka ete papa atiki biso papa Armand lobi papa il a fallu yebsa nga vérité. Bon. Tango bambuta baye koyoka likambo eke papa atiki biso bafandi. Siko batuni ngai batuni biso bana. Sika papa Mfuma Mbanza atikali koloba nini pona Lingomba. Papa zako alobite botuna papa Mbenza papa Solo yango bazalaki na kati ya nkamba kuna. Papa Solo alobite botuna papa Mbenza nga alobi makambo oyo toyebi yango mais oyo bozo kotuna nga bambuta pona succession papa taya koloba nani mtakotambusa Lingomba. Owana makambo etali bino bambuta te ekende kotalama na nkambo. Ekende kotalama na nkambo. Bosiko tokoloba nini na batu na mukolo le 16 août wana na Kinshasa. Tokoloba nini epa ya batu ndenge Lingomba ekotambola.
bamuta tango bafandaki bamuniki yo papa Bena lokola yo za secrétaire général loba kaka na nkangu mobimba eke bapapa nyonso bakomi bapapa tini muta Bena que yo en tant que secrétaire général kende koloba na nkangu to loba na nkangu eke banda lelo bapapa nyonso bakomi bapapa. Mais entre temps ngala lobaki ete makambo wana eza ya bino bambuta te, mais makambo nyonso tokende yokela yango na nkamba. Tango tokomi na nkamba tozongisi nzoto ya papa. Après tango etani nde tofandaka biso nyonso bandeko. Nalobi baba lobi siko papa teye koloba nini pwana ndenge tokotamusa lingomba. Bango nyonso baba mbenza yum tozalaki na papa lobaka. Nalobi kritu papa solo tozalaki na yo loba. Na papa solo ayibaki malamu. Abanza ke baardi bolandaki maloba papa solo alobaki. Interview basalaki. Ayebaki bien. Eke papa Simokimba Nkiangani yende mutako yingala place ya papa. Kasi na mukolo wana alubitengana koloba te papa mbenza aloba. Kamote ngala lobi ndenge papa tikale kotikela biso. Ebo bebi sali kambwa trinité te. Toyebi eke bozali ebele kasi misato kaka. Et puis chef spirituel moko kaka. Ezaka boyete tokanisa message nyonso yo papa diangenda apesa kabiso na tina ya kitu wana tinenga za chef spirituel. Ndenge nini azwilaka place wana. To ça la référence na message na ye. To ezaki le 9 août 1939. Poete azwa esika wana. Donc ebonga wana ezalaka teke mwana ayake komifani saka ndengo na te. Ezaka ndengo na te. To ezali ya très spirituel, donc spiritualité nyonso batata ndenge babongisi nde ekolanda nde ndengo wana. Donc likambo papa nde ezalaka ndengo wana na date ya lelo ya le 16 août. Mais baba Mfuma Mbanza ayipsaka nga boy. Likambo tango kobimisa yango toyebi eke bakobangika yo. Donc batu mususu, donc bana mususu bandeko mususu bakotia tembe na likambo wana. Kimbangismo ye. Bogolim sangai wakamu mususu nde makambo mususu nde moeto lobango zateme bomba tango ngana lobika ka ete papa ataka koyebisa ngai boy. Papa Simon yende mokonzi ya Lingomba bakolanda ye na papa Arma, mais papa Arma fo azala na Kinshasa. Papa Solo akolanda ye comme deuxième adjoint, mais yende fo azala na bino awa na nkamba. Siko bandeko mususu balobi ete biso siko esika na biso wapi. Bomba. Mutu atelemaka. Papa Paul atelemi alobi ngai likambo o ezoko sala ngai passe. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Wana papa Paul esika yazali azokolanda ngai. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Mutu azokoloba à la tête ezali nde papa Charles na papa Alphonse. Bazali kolanda ngai na mukolo wana.
dino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te me mutu batu baza en tête ya makambo wana ezali nde papa Charles ne papa Alphonse yaza kokutu ye kutu azolanda ne maloba papa Charles na papa Alphonse papa alobaka te toyeli makambo wana awa te awa toye na makambo ndenge tolanda kaka ndenge papa batikalaki kotika batu misato to bana misato papa batikaki kopona po devoir wana ye moko papa Mfuma Mbanza atikalaki kosala bazolanda ngai ye papa Arma tango bakosaki na mozole ngai nazalaka te papa Solo tango bakotaka na papa Mfuma Mbanza na mozole ngape nazalaka te peut-être batu o papa atindaka Shalai o azapa na bango lelo na papa Jado kotinda ba Jado ya espèce ya kaona nkama ande kotie bazwa papa Solo kwete bakota na mozole na mukolo wana papa Mbenza za wana lelo eza ya Mbenza te Mbenza aza na makambo oya ye me o penga naza kolobela nazo kusikilisa ezali ya bango alobi eke papa Simuki Mbangu Kyangani bakotungisa ye mingi na bandeko bino bandeko bakotungisa ye mingi me ayepsina papa Simuki Mbangu Kyangani kala kaka ye ntima wa unene donc okanga motema na makambo nyonso oyo bandeko na yo banda kosala yo banda koloba na yo okanga kaka motema yo simba kaka likambo na yo ya botongi Yerusalemi ndenge totikili yo donc papa ndengo pesi ngai nzela ya ngoma na kobimisa awa nyonso papa ndengo tuninga makambo mambulu kasi na ye kobimisa nyonso wana Kimbangi moye nalobaki ndenge voix eza mabe toyokana kina papa na kobima te na kolo anako bizala wana kasi na koloba na ngate ya yebisi ngai eza très nécessaire zwa bombo yango yo lia fokaka oloba po tokoki kotika te eke batu bazoyoka pasi baza kotungana kasi likambo yo mdo yebi likambo ofandi nayo wana etumbu te yango papa nauti kobimisa makambo nyonso wana tango boko yemba nzembo jejeki boko yemba nzembo mase yezungudi katu yo ikwe yango papa Mfuma Mbanza ayebisaka na papa Simuki Mbangu Kyangani eke tonga Yerusalem toyebete bakobundisa yo surtout bandeko na yo bakobundisa yo kasi yo zala kaka na motema modene kala kaka intima wa ngolo mana mawonso ndo natati yango na mukolo wana oyo ya le 26 août na l'an 2001 papa alobi papa Simuki Mbangu Kyangani soki tofandi presque une semaine yango awa batu bazotala kaka donc ekomi lokola tokendaki na vote soki nani mutu akoleka tolandi malamu maloba papa Liangenda oyo bokonzi oyo esikeza ya vote eza na vote te me mukolo wana elingamaki eke tosala vote na esika wana nga natingamaki kaka papa ndenge batikala kotikela biso ndenge wana kaka utosokela tokena ba vote wana tolongoli maloba ba papa yango mardi message papa Liangenda ke bana oyo biso toboti soki bakolanda matei na biso te bakozala na mpasi tolandaki te oyo tolandaki te boluka ba message na biso topesaki mokolo ya mibale foso oyo
message ya papa ndenge na toto yake. Donc nde yango wana yango papa ngai na telemi nanga wana kimbangi ntelekele mawonso. Ndenge tolandi papa Mbenza ndenge alobi ngape nazobondela libondeli papa Mfuma Longo, papa Mfuma Mbanza zaki kobondela kana tembo ikuize ifika yetu nzo momenge mondunu ndungini senzela ntaswe aminawo tsongia ntavuikayo Fumu Yisu inkubiloa bolandi be bolandi te eleki bino boyebite esika nga nazotelemela nde yango wana mopepe te ye makasi kasi tokolonga toyokani Fumu Yisu inkubilo zongi ani twavui kwa hiyo eza kisansala Angola Mbanza Kongo tokenda bie tokende te bango ba précédé biso tokolanda bango sima donc tolobi mingi papa Mbenza lobi mingi tokota nza kwa Nzambi papa chauffeur longola na mutuka na moni susu piqué pesa na sima na ebite soki ba pesi biso yango kado eza kuna bon na bawo bena yebima bena momo piqué piyo bisivana nkayilo kwange Nzambi na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu papa tosengi merci pamba te tokangi yo mwa muke tokozwa mango minute muke tosengi bolimbisi papa ngai nazali mama pasteur na paroisse ya Ilford na Angleterre na yaki pona milulu ya le 29 na le 29 juillet na le 4 août kaka awa papa nde na kozwa nomination ya pasteur responsable ya paroisse papa esalaki pasi na yaki komona yo olobaki na ngai papa merci kasi na yaki susu komona yo mbala ya mibale otunaki ngai soki nazali kaka awa okei nanu te tenga na bai papa te naza kobima na kozonga pona na tina ya lokutakano olobaki merci olobaki na ngai pe olobaki na ngai papa kozonga na ngai nazongi ngai moko te nazongi na mikumba pamba te kuna na paroisse tangu pasteur sortant azalaki papa mukoko tobongisaki ke toyaka Yerusalemi papa yolobi na biso totonga Yerusalemi tokotaka na temple tokotalaka bako changer peut-être batie peinture babongisi mwa ba rideau tout ça nini mais loko moko tomona to remarkaki ke ebosanaka tomonaki ba chair ekomaki mwa ya kala yango tobongisaki yango na initiative ya papa pasteur sortant nde tosalaki ba chair mibale yango toye nango wana moko ya ville sainte moko ezali ya yo Nzambe na biso yango wana nde toye nango papa ezali wana papa ndenge nasili koloba upesinga mukumba munene nazali toujours kosenga papa soki na ye présence epai na yo naza kosenga yango na mabondeli nanga pe naza kosenga ngo papa pesa biso makasi pote tokoka kosunga yo na bonzambe na yo Nzambe na biso oyebi bongisela biso intelligence sagesse yango tozali kosenga epai na yo Nzambe na biso ba projet na biso papa oyo toye kopesa mususu ezali yo Nzambe na biso fongola biso miso ya molimo pote tokoka mona na molimo oyo ezala posa na yo na bonzoto nde tokoka ko réaliser yango po yo Nzambe na biso sepela biso bana na yo tozali pamboli na kombo na yo Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu ndenge balobaka kolia malamu babetela ngo maboko mbala mibale tosali boye
oyo ayebi ke eloko ezangi na nkamba boyotikela biso yango epesaka biso esengo tolemba te tokontinue bongo. Merci beaucoup. Tondimi ezali tunio. 5. Nkoloyista tamolimo santo. Bobatelaki biso na butu, bobatela biso pe mokolo ya lelo. Lelo mokolo mapamboli, mokolo kokanisa. Ya solo likolo eza kofungwama. Oza kolanda biso tangu nyonso. Yango tozosenga mapamboli na nzela ya misala mpona kotonga Yelusalemi, mpona kotonga Lingomba. Pesa biso bamoyen ya kokoka. Bapasi na biso boyebi yango. Longola biso bamalade, tokomi kobela mingi. Liwa mpe eleki mingi, etelema. Bapasi nyonso tozomona bino nde bakosisa yango. Pe Tata Molimo Santo, amen. Luenda Gambote, Papa Mbenza nde atikali, oye tikali. Na kombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana Tata Molimo Santo.